Bandeko na biso baindo na nguya ya tata akeli likolo na se balongo baso na kombo ya mfumu Kimbangu mobikisi ya biso baindo. Nde maloba maye tozali na mango pona kopesa bino kolandela molongo lolenge ezali kotambolela. Mbala ebele toza ko solola na bino po boyeba ete mokili eza kotelema te. Mokili ezali kotambola lokola motuka oyo eza kokenda na nzela. Moto asi awutaki kuna aza koyebisa bino te tala mayebo kokutana na yango ekozala boye lolenge boye lolenge boye lolenge boye. Ya kokamwa bino bayindo bozali tango inso na batembe na kolinga pe koboya mbala mosusu manaka ya tata mokele. Koboya mayebo zomona na miso na bino. Boza kondimela mbala mwa mingi obo mona kate. Nde bongo lisusu toye kolandela esika oto komi na mayema za koleka. Tobandi na makambo ya bitumba oyo kondongwana pe ezali kobendana kati na Russie, Ukraine pe mikili ya poto na Amerika. Soki to communauté ni wana basusu bazo sambela balobi ote nzamba longolango. O tata mokeli alongolango. Ote guerre eza mabe. Ote eza boete kozala te. Ote puchine aza muta satana. O te lolenge nyonso boza kolingela. Kasi bobosani ke tangu botangaka Bible bino moko bokumisaka fin du monde. Fin du monde to limbolelaka bino ekozala fin du monde occidental suka ya bamindele. Balobaki bakozika na moto. Bongo soki bitumba ekozala bitumba ya mai to bitumba ya moto. Baloba moto wane kouta likolo. Ingeta bino bozokanisa ke moto wane kouta na mapata. Me ba vie ko bwaka ba bombe wane eza ba moto oyo kokende kopanza Europe na Occident. Bilembo bosi bomoni yango ya motindo na motindo. Cathédrale eziki na Paris. Baza kozika na ba moto. Baza kozinda na ba mai ben tempérie ezobeta bango. Kuna bakangi basango ba pédophile. Pape moko a démissionné, pape mosusu akoti. Nyonso na bino eza kolobela bino nanu kaka eloko te. Toza koyebisa bino bomilengele po bobanda kozonga. Eza na tina. Poto po abika azaka na likambo moko asala. Bamindele po babika. Baya kosenga biso bayindo bolimbisi. E na kati ya bolimbisi wana bafuta banyongo na biso bazali nango. Soki basali acte wana ya koya epa na biso kosenga biso bolimbisi. Na kati ya bolimbisi nde sika de dommagement ezalele. Soki ba de dommage biso wana to limbisi ekobongola lolenge oyo bakobetamela. Kasi soki batie kaka mutuma kasi toza kozongela bakobetama na lolenge oyo ya kosakana te. Po milimo ya bayindo bango baboma ndenge banyokoli mokili mabe nyonso basala bakomi na eleko ya kofuta yango. Bosimba ngo malamu. Ata bokosala balosambo lolenge kani. Ata soki mwa kopema ekozala kasi suka. Nzoka eloko ebongi ebenda bino matoi makasi ezali pe pesa bino mayele makasi ezali. Tango baza kolobana na Russie, Europe mobimba eza ya kotelema pe Amerika. Kasi na maloba ya bamboka ya Orient bozolanda
tokopanza Europe, tokopanza Amérique, tokokomisa yango putulu. Bon, bozondima to bozondima te. Mandoki wana ezali to ezali te. Ezali tango oyo baza komiyebisela bino te, Europe ekozika, ekokoma putulu, eza na kati ya baprofesi botangaka na Bible. Lokola soki biso bozala confiance na biso te bozalaka na confiance ya Bible. Mais baprofesi wana ngonga nango yango Apocalypse to ebisaka bino ke Barack Obama azali 44e président ya États-Unis, 430 ans, et soukaki na George Bush, fils 43e reine. Alors pona yango boye ba malamu te bino bozo kanisa lokola bazo sala ba négocier ote bakopema muke ote baeuropéen balobi bakota na bango te bakotindika mandoki bazopesa nde bino tango mpo boprofite na batango bango bazosala bongo mpo bino bomilongwela kuna bosi boyoki balobi bakokomisa bango poussière. Tata mokeli asalaka na baprécaution na ye nyonso mpe na prudence nyonso mpo bakotikalaka kozwa mbeba te. Lokola soki bino bomilengeli te mokolo bakobeta bakomi poussière kuna ata bolobi tata mokeli ebongaki olobe obikisa biso ebongaki osala boye alobi na sina ibisaki bino basusu mpe bazoloba siko mfumukusu bino bozolobela kaka wana bino biso tokoya kokomela wapi ebongo biso siko tokosala nini botango nyonso bazobisa bino soki kutu si boyaki deja so bomiyela mbelende oteme mfumukusu oza motema mabe mpo nini olobi na nzambe kaka alongola yango te eza manaka na bango na kochange manaka na bango te bango nde basala yango ntango basalaki prophétie oyo ya ile ya Patmos na Jean kuna nde bozotanga na Apocalypse boyebi ezalaka na baperiode nini omoni bino bokanisaki lokola bango bayaki bakozalaka bakonzi na biso libela bakotika kozala bakonzi na biso te eza na manaka mobimba soki babundeli na ndenge ya Ukraine te manaka mosusu bakobundela ekozala bakoya kobimisa bango na Afrique emokolo bakoya mpo esi ebandaki elembo ya Mali bozotanga yango te Russie aza na kati wana Mali azobenga na bamindele eza elembo basi alakisi bino te na Afrique mindele bakoya kobenga na bango na baoriento bongo bango bamindele bakotika bakobunda nyonso wana ezali maye oyo bino bolobaka ote nga namonaki prophétie nga nayokaki prophétie ya Nzambe ote Nzambe alakisaki ngai Nzambe alakisaki azozanga kolakisa oke danger ezoya liboso likama ezoya liboso mpona bayindo ntango biso tolobaka ote fumukusu aza raciste siko botala na ngonga oyo maye mazoleka na Ukraine Régie apesa biso bilili wana bomona lolenge kani mindele obayela bino sango ya bolingo soi-disant ya Yesu bazopona kaka bandeko na bango bazotika bandeko na biso bayindo elingi koloba bango batu biso bibwele tokufa na babitumba wana. Depuis que le président russe Vladimir Poutine a ce 24 février lancé une opération militaire dans le Donbass, disant vouloir défendre les républiques de Donetsk et Lugansk, la peur a gagné les étudiants africains de l'Ukraine. Une étudiante vivant à Ivano-Frankivsk raconte. Un aéroport militaire a été bombardé ce matin dans ma ville. Le résultat, c'est que tout le monde a peur. On n'est plus en sécurité. On dirait que toute l'Ukraine, en tant que pays, est attaquée. C'est comme ça que les choses se présentent. Une marche de 4 heures, 10 heures ou bien plus pour certains. Parmi eux, des milliers d'Africains, dont de nombreux étudiants expatriés qui cherchent à rentrer chez eux. Mais arrivés au poste frontière, ils sont bloqués. Voilà, tout ce que vous voyez là, ce sont des étrangers. Voilà, nous sommes des Africains. On est en train de fuir les bombardements que vous connaissez en Ukraine. Donc on est arrivé aujourd'hui à la frontière polonaise, mais les étrangers n'ont pas le droit
de franchir la frontière. C'est-à-dire que nous allons rester ici dans le froid. Selon de nombreux témoignages, comme celui de Siméon, la priorité de passage est donnée aux Ukrainiens. Les étrangers sont sommés d'attendre et passeraient au compte-gouttes. Alors ils campent, avec des températures en dessous de 0 la nuit. Une situation intenable. Sur ces images postées sur les réseaux sociaux, un groupe finit par protester vigoureusement. De nombreux ressortissants des États africains, bloqués à Kiev, à Kharkiv ou aux frontières, lancent un appel à leur gouvernement pour organiser au plus vite leur évacuation et leur rapatriement en collaboration avec les pays voisins de l'Ukraine. Siko wana bango bazo sala eza justice to injustice. Plus grave eza susuni. France 24 azoboya kolakisa ngo pe ko commenter tenant awa injustice pe zo salema bazo tika bayindo. Yango tokoloba soki bango na lopoto balobi aide toi le ciel t'aidera. Omoni baza komi aider. Bota loba mutu mwindo azaka ndeko na bango te po museleke te azangando te. Soki eza lolenge wana tokobanda na ba dirigeant congolais. Po bosololaka bino banso ba dirigeant africain. Bozwa ba image wana etambola na peuple africain nyonso. Aspo esunga yazwa conscience ete epai na yo ya epai no eza epai na yo tosala makasi tobongisa epai na biso e ya mibale s'il faut kokata bamedia oyo ezozanga kolobela pasi ya bayindo bosengi bokati oyo kolobela biso nde bolekisi boye tokosepela ndenge nini me bokoki koloba bon kasi fo mokusi ebongaki guerre eza te guerre ekozala nango eza lokola mbula koboya mbula te noke konoka nango me balobi na yo mizalela na imperméable bongo omoni biso awa totongaka bamboka tosali bacanalisation ya bamai po mbula enokaka me na bamboka lokola ba Émirats Arabes Unis soko okei kuna okokuta baterase te bacanalize mai te parce que mbula enokaka te ekonokaka une fois na mbula bayebi mokolo na ntango te lokola ata epolisi mabele ekokauka nango esili bakoki kosala eloko eza inutile te. Donc précaution bazwaka yango en fonction ya eloko. Alors soki lobi bitumba ekozala na mokili banzala ekokota kokelele ekokota bongo bino epai na bino ntango bozosambela losambo esilisaka nzala losambo ekopesa bino ekosilisila bino bamaladi ekotondisila bino biloko na bandako losambo me Asie lelo azobunda na Europe muntu atobisaka bino te so moninga asali yo pe sala soki Asie lelo asalaka te azalaka lokola bino bato ya losambo nzamba kosala lelo Europe mbele ezomonela Asie mais bomoni ba grande puissance ya monde grande puissance États-Unis na Europe mobima mais baza ko hésiter kokota na Ukraine pour Russie azolobela bango monoko bango balobaka alors toyebisi bino pona message oyo ete boyebaka tokoti oyo babengaka na lopoto nouvel ordre mondial elingi koloba mokili ekoti neteni ya sika mbongwana esi ekoti na mokili na ntango Russie azoloba ke akotia mibeko pe na mokili toyebisaka bino depuis 90 pouvoir dirigeant ekoma ekokite kolongo Europe mpona kokende na Asie kobanda kokweya mur ya Berlin pe démembrement to bokabwani ya URSS na eleko ya Gorbachev yango na bandeko na ngai message oyo na ba image bozomona esosolisa bino pona ngonga oyo toyeba ntango bazonyokola kuna nayebi te soki bokoki kopona wana ke ba Nigérian ba Togolais ba Sénégalais ba Congolais ba Angolais ba kaboli bango
ou bien bazo nyokola biso kaka en bloc. Alors so ba nyokoli biso na liboke tokanga na liboke Afrika mobimba ko banda na Congo ndakisa oyo si obandi kokimisa po Malien apesaka chemise kasi na lelo interpellé bino pe tosengi na bamedia nyonso ezosala wana Congo bosala makasi bolakisaka biloko oyo biso bakongolais bazo faire vivre biso na libanda, biloko bazo sala biso na libanda, biloko biso bayindo bazo sala biso na libanda epai ya baloposo mosusu po epesa biso mayele ete tomilengele pe tobongisa avenir na biso. Congo azali ndakisa, Afrika azali kozela po yo nde sika oyo bakobetela mondoki oyo ekokumba mbongwana na molongo mobimba. Nde toko profite na kati na yango mpona koyebisa leta ete bosala makasi na mikolo miye bosunga bana na bino mpona mayematali douane, bofacilite to bolembisela bango douane po babenda biloko mwa mingi oyo bakoki komilengele na yango na ntango oyo bazali koya. Pona mayemanso mazali kotungisa bino bayeboza kuna na poto ezala makambo ya babokono. Afrika eza ya kokoka. Soki ndeko mosusu alobaki ete aza na bana baza anémique, awa pe bazalaka bakolaka na bokoko anémie SS basalisaka yango pe esilaka bakolaka kutu yango ezalaka malamu mingi babandika kotraite yango ntango bamoni yango na mwana aza nano moke basalisi yango po awa eza na nkombo nango mobimba kiosi basalaka yango na ngambo ya molimo lokola pe na ngambo ya mosuni. Tata mokela koki kosala batu te bongo azangisela bango solution, to akoki kozanga kosala bikelamu te azangisela bango solution. Kanisa soki tata mokeli oyebaka ye malamu ndimaka ye depuis bakela bantilope basimbiriki banyama zamba nyonso boyebi na bandinzi nyonso banyama nyonso boyebi tata mokeli akela na basoso zamba nyonso bandeke nyonso ba hôpitaux eza te ba centre vétérinaire ezali te mpona bango oyo bazalaka na bazamba kasi kobosana te ete babelaka na ntango babelaka babikaka ndenge nini moko na moko ayebaka soki aleli kasa boye kobikisa ye bongo yo moto bazanga kolakisa yo bakolakisa yo. Omoni bozala na elikia bozonga kaka na Afrika na bino na elikia nyonso ke tata mokeli na biso akokisela biso nyonso. Soki atiaki bamai na biso nyonso ezala na mbisi, nzete nyonso eza na Afrika ezali kisi mbala mosusu kozanga koyeba bino yebake bitekuteko pe tretaka tension. Lelo baza kowela Congo boyebaka ngo malamu entre Europe, Asie, bazo wela Congo pe Afrique centrale mobimba. Po oya kozwa Congo, oya kozwa Afrique centrale, yenda kokamba mokili lobi. Lelo outa na boloko mususu kende boloko mususu, moto ya koya lelo. Okosalela ye na ngele te. Pona nini ekosale mabongo tango mindele bayaki Asie asungaki bango po bayindo babima Asie pe kaka moto akosunga bango kati na bitumba biyebi koya pe akoya kobenga na loposo pembe na Afrika matondo mfumuki mbango bazala na bino bakoko ya bayindo balamuka bango banso na bisika biye bazali balata bino po bapesa bino bososoli po sinote ekozala pasi soki biye binso bya poto bikoya lisusu te to pe Asie po avion kotambola te
soki mayewana masalemi avion ekotambola te masuwa ekotambola te ekozala pasi pour commerce mondial ekozwa mwa stop batransport soit aérienne to ya maritime ya mai ekozwa nyonso bakokoso. Alors na ngonga ngo ekozala bato na bato bakovanda nano na esika na bango. Alors na kati ya mobulu zonga na mabele na yo tango kozonga na bomoto na yo. Alors vutuka bana mpambu videla ekokokisa makaka bolinga te. Tango bokoya bikedi nde ezozela bino, ntuka nde ezozela bino, misili nde ezozela bino, mikungu bandindi mbonde na fumbwa na bawangila na bazundu babisidi biloko boboyaka wana boyina ko bolobaka eza sale te na bafufu nde ezozela bino. Bashawarma ekozela bino te po semule koya susu te, farine de fromage mpe koya susu te. Soki bomiloneli yango awa te mapa bokolia yango te, bokolia kwanga mingwele na bantsesa ezala na chance soki eleko yango Kongo ekomibungela te. Tolobi lelo mwana mayele akosimba akokoma mpe akoduka kosalela. Awa toza kolobela na komba mfumu Kimbangu mpo na bayindo. Mundele tokomelaki ye mpo yepa yeba ya ye. Yo mpe moyindo toza kolobela yo mpo noyeba oyo ya yo. Matondo matoi ya koyoka eyeba koyoka. Mwana ya mayele ayokaka atosaka mpe asalelaka. Matondo lisusu na komba mfumu Kimbangu bisika biso bozali bopesa na sango oyoyo bino banso bayindo. Bayeba kobongola ngo na lopoto bobongoli, bayeba kobongola ngo na kingeleso bobongoli, na kimboshi pona nini te na kiyanzi, pona nini te na baminoko na biso nyonso ya Afrika. Matondo.